mbote na bino nyonso bana ya Congo ba oyo mesani kolanda biso bisika nyonso bozali lelo tozali bongo le 10 juin 2017 na yembeli bino colonel Odombo azali na ngai tokosola na ye po lelo ezalaki conférence ya ba résistant nyonso o basanganaki mokona lelo pona anniversaire ya Apareko e bandi esali déjà 12 ans po banda et ça en 2005 et 2017 lelo tokokisi déjà 12 ans yango monaki beaucoup tani yamokona lelo tokolekana ko tuna Odombo ndenge nini azui journée ya mokona lelo après 12 ans ya résistance on a katina na libanda ya mboka résistant nini oyo Apareko to pe ba résistant bazui mbote d'abord Odombo. Oui, mbote maman partie la belle. Odombo après 12 ans il y a résistance ndenge tokutani pona ko fêter 12 ans ya Apareko. Eloko nini résistant nini oyo résistance ezui na bitumba lango na libanda ya mboka. Bon, résultat et résistance, tout d'abord, merci de la question. Résultat et résistance, ils allaient éveiller déjà le côté de la Congolais. Parce que Apareko et Botama Kinga, la zone où Apareko Botami, tant Apareko Bandi en 2005, ils ont en juin 2005, un mouvement de résistance et qui m'a cassé. Bayaki ko lukandeni bako ko somba bato ebele nanzela ya ba Vital Kamerhe pona ko étouffer mouvement mais les lotango ko kisi 12 ans et les loko tango bandi tango botami nga na zomo na ndenge botami na ndenge ko kisi lelo 12 ans et c'est ça qui nazala qui vraiment fier ya koya lelo na 12e anniversaire ya Apareko. Oui, 12e anniversaire ya Apareko vraiment zalaki mokona lelo batu mingi bazali kotuna balingi bayeba résistance oyo bozali ko tozali ko bunda nango a na libanda na mboka na kati na mboka kuna tomoni ba résistance oyo salami na libanda oyo salama na Europe awa ba action sur le terrain ezalaka siko après 12 ans ya résistance oyo Apareko esali na kati na libanda ya mboka na kati kuna ya mboka ba action nini oyo bo mene kuna na kati ya mboka déjà oyo okotalisa na peuple congolais. Bon, résultat ya résistance lokola to commune na to libérer mboka te na ko pesa mbalamo ba chiffre nyos tout est résultat ya résistance. Avant 2005 ou 2006, ba Congolo baza na kati ya Congo, ba yeba kite ke mona wana za mopaya. Ba yeba ite ke toza occupé pa ya bapaya. Et lelo grâce ya kobotama ya Apareko na discours ya Monsieur Noringwanda, président national Apareko, ndenge amemi ba Congolais na ko bimisa biloko ebele komi ba buku ebele pona ko yebisa danger ni na kati ya mboka. Lelo même okei na Congo, atozi mona za na 5 ans. Soko tuniye makambo ya Congo ko soki non Hippolyte Kanambe aza mopaya mboka na biso za na maboko ya bapaya. Donc ils ont déjà résultat moko énorme au résistance et sali parce qu'avant ils allaient quitter. Donc bango moko ba occupant ba ebi force ya ba résistant et c'est ça qui bazo attaquer résistance mais ba okopé ko bomangote. Donc to sali déjà ya ebele mais awa na ndenge ya likola ngomba awa misusu pe to ko lo bangote pour na protéger même bandeko mususu baza na Congo. C'est ça. Tomoni évasion ya ne mwana semi esili ko salama na kati na Congo ndenge totali na ba information balobi était plus de 4600 prisonniers ba s'évader na kati na bango tozali komona division spéciale présidentielle o ezalaki na tango ya Mobutu DSP tomoni susu ba soda ya Jean-Pierre Bemba basila ki pe ko bima parmi ba prisonniers wana sikoyo Odombo ba prisonniers wana o basili ko bima ndena utukolo ba bata DSP basoda DSP ya Bemba suite na bango ezanini bino attaque ba résistant est-ce que vous avez suivi pour la batouana vous avez sika na contact na batouana to te Congolais nyonso aza na kati ya Congo nazo généraliser le Congo nazo cibler ka bandeko ba mena bolo côté parce que parmi bango ezala ba misusu pe to yebani to sololaka to sololi pe to yebani place ni bandeko bazali conscience ya makambo ya Congo lelo ezali ko dépendre na ba individualité o babina kati ya boloko. Ils ont dépendre na tout na peuple tout entier waza na kati ya République na biso ya Congo. Bandeko babimaki na kati ya boloko bazali et musala na biso ko continuer ko mobiliser to musala tozo lukani to ko libérer mboka ezali na stop teti to kende na libération ya mboka na biso. Donc bandeko babimaki na kati ya prison bazali misu pe to yebana na bango misu pe to sololi déjà na bango mais bandeko bazali tozo lukaka processus ndenge ni to ko sala pona ko libérer mama Congo.
bande comme susu batuni balobi ete awa na kati na diaspora musana na bino kaka ko ataka ka bande na bino propre o to bengi bakola bo baza ko travailler na ba occupant ole ya ko kende ko sala ba art moko pa et pas ba mindele awa po ba mindele baza na faiblesse côté wana so osali moi eloko mo ya mabe nde ka système ya bandibu solution ko za rapide pourquoi boza kaka ko s'attaquer na bande na bino ole bo s'attaquer na mindele au moni congolais lingi mingi combat spectacle ba congolais balinga mingi spectacle soki mutu moko ameki kotika la bolumbu au mona ba otonda batala et loko tozo sala etumba o eza etumba spectacle te eza etumba il faut bo sala na bwani ya nyonso koyeba eloko ni tozo sala place ni toza ko avancer tozo koma wapi pe tozo kende wapi etumba ya résistance tant mutu azo lobela etumba résistance il faut yeba résistance ezali nini et c'est ça qui est la différence maman. Parce que ce qu'on a dit résistance c'est alinini au mener combat na yo jusqu'au bout c'est ça là on a ko loba yango wana. Merci mingi na ndingo siliko ya na mutuna la ngai to mona ki koya ya Kagame awa na kati na Belgique Kagame siliko na kati na Belgique to moni pe bande ko mususu ya ba combattant ba sali vidéo ba lobby o balinga ki koloba kasi mutuna ko zala liboso sensibilisation ezalaki to no mona soki Kabila ye na Belgique to pe Kagame sensibilisation mala batu nyonso tout mais yambala o to moni batu vraiment to moni batu maté na part ba résistant to ba combattant mutu ba salaki sensibilisation à la résistance maming basa ki sensibilisation na te yango mutune kozala pona nini ba résistant bosala ki sensibilisation na te pe CCDP oyo zali ko appartenir elobela ki likambo yango te oyo ya Kagame na bité peut-être bolobela ki mais biso na kati ya mouvement na CCDP tozo mobiliser batu tous les jours pour la situation à Congo toko tika ko mobiliser batu te ka po Kagame aye. Problème na biso zali ke musala otozo sala toza déjà pour avancer. Chaque Congolais azali ko pousser quelque chose pour la libération mboka na biso et ça déjà bien. Oya kei ko sala acte, c'est bien. O pas zali absent. Ezateka ke lokola o wana zali nde et salamité pour o wana za absent non. Wana ezali lokola mutazo sala combat moko azolo ka ke ngala sali mingi. Aussi longtemps que problème a Congo za ngala sali mingi te zali tozo ke doit pe to komi wapi. C'est ça. Tomoni Katumbi ayaki na Suisse awa ko porter Kabila plainte. Odombo pour la plainte wana yoza ko zongo ndenge ni. Bon Soriano les loups ils se mangent pas entre eux. Donc Soriano akei ko funda mwana ndeke. Mais usurpateur soka sali ba crime ebele papier mais basali esika moko na ye Soriano. Soriano abimisela biso no dossier il y a 26 combattants au bakendaki au ba utaka Afrique du Sud. Soriano a kende pe ko porter plainte pour na massacre ya ba adepte à Mukungubile. Yango pe c'est important. Bato à Mukungubile oyo bango basalaki et biyomaye na Kanambe. A porter pe plainte pour na dossier bato à Mukungubile. Pour na 26 combattants ba utaka en Afrique du Sud. Ezali théâtre de chez nous. Soko tali discours ya Soriano, ezali pareil discours au caméra bandaye ko sala. Loko la caméra mission échoué, si ko ba pesi Soriano. En plus si Soriano nenga zawana azako se préparer réunion mo na Paris. Alubi kutuke aluka bato makasi pour ba ko sécuriser réunion na po lié problème il faut kaka za na Paris à ça la réunion na Paris. Moïse Katumbi Soriano. Tout ça déjà les informations, tout ça déjà ma sa zone ngasala. To yebi eloko nini pe biso pe to sala. C'est ça. Ok, tout le monde tant en prison et c'est là qui évasion et ça l'embêche na prison à Makala. Balamon quand tout le monde qui armé Angola et qui balamon ko sécuriser frontière na Bango. Au juste, tali sabana na Congo et là qu'on dit au juste eza ko le kanawana po tout le monde batu mingi baza ko ba komi batiki G7 ba komi ko ba makambu ya dokolo. Au juste tali sabana na Congo juste et là qu'on dit eza ko le frontière wana ya Angola bakenda pourquoi pour sécuriser Angola? Bon, Angola déjà peut occuper Mboka na biso. Kaemba ils sont occupés par les Angolais. Pétrole ya sozira mwanda, ba Angolais ndi bakwa Kango. Ba Congolais bazan esprit na kati ya ba Congolais na ba cerveau na ba Congolais ba koma ba parecer. Ba komi ko luka muto ya ko libérer ba Mboka. Ceux qui armée étrangère et envahir encore Mboka na biso, batuana ba kotika lesu na Mboka wana. Et vous allez la occupation mais changer forme. Problème ya ba Congolais. Congo ko za libérer na biso mo ba Congolais. Et que ça la tête individu moko boya zu armé moko boya ba paya koti sango pour libérer Mboka non. Et c'est ça que Congolais ont soutenir Moutounioso, pe azana Moutounioso, c'est pas bon.
c'est pas bon. Ok, merci mingi. Odombo tomoni kala tango résistance mais aki makasi vraiment ndenge bon na lobite ke kitime tango tozaki na 2011 ba combattant mais bazaki mala force. Tonde komona journaliste moko tabimaki o ngaza au milieu des villages bazaki te. Mais siko tomoni ba journaliste au milieu des villages ba kende kota katumbi mabeba zonga ah mabeba tozomona bino bozo sangana. Au juste est-ce que journaliste au milieu des villages peut na résistance tozo ça. Bon, omoni kobundela mabele, ils ont conscience à mutuye moko. Combat mon côté na mokili ba imposer ka mutu faut salango. Et na 2011 to mona ki bo imposer ki batu, ezaki ma 2011 ezaki ko imposer te ba congolais ba bandaki ko focaliser na ba élection. Ba lobi ke ba élection ndezali ko sauver mboka. Tango batu ba ko comprendre que ba élection ezaki le côté ezaki escroquerie, batu baza siko perdu. Batu baza perdu. Donc problème na biso toza nango lelo, ezali problème te que élection to likambo moko boy. To 2011 non. Problème à 2011 batu bazo ki va goana na kati ya sentiment na kati ya ambiance. Ba mona kango ezali kwa mo spectacle mo to komi ko sala to continuer ndengwana. Mais sur le temps que ba vie ba congolais ezaki en danger. Ok, merci mingi Odombo na ndengo sili ko yanola na mituna na ngai pona ko conclure pona ko sukisa journée à lelo pona ko talisa bana ya Congo. Bon, on a le peuple congolais tout baissé braté, ennemi toujours bundisa, to ebi formule n'engazo fonctionner et surtout bandeko bazola étiquette ya ba opposant, botika oko sa peuple parce que tant koko c'est insulté, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila a ebi si ba congolais vérité que y a ebaki ne makamba ba élection té. Donc congolais mo aussi tanga koko sabino ngala za opposant na za candidat ba élection. Problème à Congo ça problème politique était tout ça un problème occupation. Et na koyebi sa ba congolais nyonso ba kolanda ngai. Tout ça comme un seul homme pour nous ndeni to ko bengana système oyo et vandi na kati ya mabele na biso ya Congo. Ok, merci mingi Odombo na moni to mona nimbala ya sima. Maman ngana sepeli mingi vraiment uti Hollande biso pe to uti par là quand même batu azalaki. C'est bien parce que ndemo zoya isa Congo des otindoya. Ozoya ngo par volonté. Donc c'est ça que moni combat toujours ça le senga il faut volonté za la pona ko libérer mboka na biso. Ok, merci mingi. Ok, na sepeli mingi. Ok, ciao. Merci Mingi tout d'abord, organisateur à Journal Lelo, principalement dans Parago, et puis mon candidat président Honoré Mbanda, la journée à Lelo, la résistance, il y a résistant. Alors, merci sur ce cadre de l'Union sur la salle que journée à Lelo, à la réussite de Lelo. Mais, na bozala moulay milité na bo satellé kaka na makambo yo président national à Paris le baki valeur à mabele et puis na makambo vice-président à Paris lobby union fait la force ceux qui n'ont pas valeur à mabele te doit pas péter pourquoi toujours parce que le lot tozali presque pardon ya mabele mais surtout la valeur à mabele il faut que ça s'appelle valeur ya battu parce que mabele wana les a battu de ma femme d'Akawana mais ba congolais ba komi ba instrument bazo boma biso ndenge baliki bazo boma bana na biso bazo violer basi toujours pour la même école bazali koteka eza pour la avenir nini lobby na mabele toujours bondela toyebi biso nyonso que tolobaka ke avenir à lobby eza jeunesse ya lelo mais jeunesse oyo biso toza na mona Congo eza pour gérer ni lobby tant jeunesse wana eza éduqué te tant jeunesse wana ba école bazoteka tant jeunesse wana azomona avenir eza liboso na ye te et que lelo 20 ans oyo qui part passer na mboka na biso akomi conformer jeunesse oyo ye pour la quoi remplacer jeunesse na biso alors ce qui totali na cadre wana te toye baté valeur à mabele ezali et loko nazo senga na bandeko na biso ezali tout d'abord ko punir bandeko na biso ba congolais parce que makambo ele kati na Senko c'est vrai que Robert Wazalaki na kati mais la plupart à bateau bazali kuna zaki ba congolais bateau ba pesi Kanambe une année de plus à Boma ndeka bomi na Kasai
ezali ba congolais et babelo toujours bundela ceux ba congolais bango bazo brader yango pourquoi tout le temps la na mission pourquoi toujours réagir les loba bomi bato na Kasai il suffit olobe loko moko pona ba opposition bazana Kinshasa ba ko finga na Facebook ba ko finga na ba réseaux sociaux mais Kasai qui tout le monde politicien na lobby ils sont tous complices complicité na bango ba le loté o les cas la Sun City les alliés locaux là que c'est poli ba ci couleur pas tout le monde on a bien mais les lots couleur voilà et révesser les tolobaka tout le monde clairement que nous c'est les cas qui n'a pas accord nous c'est les cas qui les lots les a mascarade et puis éprouver carte sur blanc que tant que le basa va accompagnateur tout à l'heure les mots oi bah et distribution va qui ko solo na 5 coups bah c'est le canal de une année de plus pour mander yo lingi mais bah bimi kuna ba lobi ki ba accord wana ils allaient respecter te canal a respecter ba accord te bah et distribution que bah texte oyo ya arrangement particulier ils a violé mais bah et distribution que beaucoup de s'enrôler la base ligne dans quel accord il y a toujours le système d'accompagnement bazo li ko accompagner bazo benga bino la troisième élection oyo ya ko fandisa pouvoir d'occupation wana libela na libela alors ceux qui te réagir avant pour continuer au lena il y a monde des valeurs à mabele valeur à mabele toujours yango la contexte oyo ke avenir na biso toujours boma pour biso to okende baleki bazokota malobi mwana oyo olakisi kotambo sa voiture te ayebi valeur ya voiture te lobi soko okufi otikeli mutuka na yo akoteka mo même na $10 parce que ayebi valeur na yango te alors yango bazoba il fait la force ndenge vice-président alobaki mais tokosangana na nani faut tosangana na bato oyo badiscours na biso zokokota tokosangana na bato oyo te lelo bayebisi bino toke na bakor lelo bayebisi bino toke na enrôlement lelo bayebisi bino to bare nzela bango mo bayebisaki biso ke soki Kanambe aleki le 19 décembre akonyata biso mais lelo tant bazobisa bino ke tosanrôle mpo na élection ya décembre bolandaki tata okatebeka toto il y a 2 jours ayebisi bino clairement ke l'élection kozala te attribuer faute wana na opposition alimentaire opposition par la liboumunaye pour la boyebisa bino déjà et Kanambe ye moko pe alobisi bino ke aprometaki bino eloko te mais ndaye kobakisa lobi boyo ke Kanambe akota na dialogue moko te mpona solo na bato mpona promettre l'élection bato wana baza na logique ya baélection te baza na logique ata moke ya baélection te élection nyonso bakosala ezala mpona bafole alors biso tozali bato il faut to agir ntango ya unité ekomi na unité ya bato oyo tozosangana oyo tozomona ndenge moko oyo toza na vision moko eza unité te parce que il faut bato basangana vome bozala 2 mais bozo comprendre place bozokende ke bozala 1000 bozo se comprendre te ezala perte ya temps le roi bato oyebisa biso non osangana kaka tomekaki tomoni temps oyo toperdre il faut plus tosala erreur wana tozala 2 bazosika biso mais tokoma na objectif ke tozala 1000 yango ngai na septemi kaka na likambo ya unité ayant fait la force na valeur ya mabele eloko il faut to retenir basepteli na ndeko nanga maréchal parce que azongeli yango tolinga te tokotelema parce que il faut totelema toza ya kolala pression au front yango hymne national na biso ezoloba et vraiment ezali message nazaki nango lelo merci tolinga te tokotelema merci tolinga te tokotelema dekodombo atelemi aya kozwa micro mpona message na ye ya 5 minutes
Entre autres, na usenga ndeko na ngai kufa pona Congo abonga mape à précéder à suivre après Odongo. Merci des policiers. Mbote bande. Ok, Nazan et Semoni pour la journée à l'élo, 12e anniversaire il y a à Pareko et à Tongo, Tobandaki, Tozaki Natelier, il y a plus sur la résistance. Bon, on a quand même pour quand on a moi les solos Mokendenge, on a occupé de Koyoto à développer un peu la façon à y caper pour décortiquer la position sous. Dans des cas bosso à la diaspora, au moins majorité à Bandeko Ebele, tous allons quand même la divergence. N'engagez pas les bosso. Tendance nous chez Zalaki, tendance ils ont dans l'élection, ils ont dans le dialogue et ainsi de suite. Tendance nous sous pays Zalaki, tendance il y a résistance et tu as la formule moi-même. Et nous si koyo, ils sont tout parce que nous avons condamné mon Nazati. Mon toit est là qui à 10h, là mon toit est à 15h, là mon toit est à 18h, mais comme objectif c'est mon corps, tout oyo azali plus que mon Nazati. Ils sont tous se rendre compte de que le problème à Congo est un problème politique. Ce qui n'a lobby n'a pas parce que tout le monde a des Congolais, a outaki ko bimé pas à moi dans des calamités. Tout ça qui n'est quelque part en France. Tant que de quoi tout le temps qui naé, tout ça qui n'a des Congo Congo n'a pas des Congo de travailler là parce que ma Congo au Congo ça la d'une manière individualité. Babylon comme des Koana Lobaki, Azano na mobili, tant que Bokomon et la Biblia Bobima. Bilo comme des Koana, à Solola Kinabiso, Koyoka Bilo Koana, comment on a comportement et Bandeko Yobalati, étiquette, il y a opposition. Dès que Bazako se comporter, na Bapayao va occuper Biso. Ngai personnellement, on a été vrai assassin, peu criminel à Congo. Ils allaient le baronner les Abandeko, Congolais, Babinga Makaba opposant. Parce que les Goana, il y a occupation pour mais c'est un Congolais. Alors, il y a des gens qui ont été basali na kati ya Kinshasa, périphérique, sur la kati ya ville na biso ya Kinshasa, ils allaient occuper na Batouana. Moi, façade de mon bois, le Boutande, Batika Kaba, Batumusu, on a passé Tambola, Baswa, Kisamba Kanyama et les autres, Bazana commandement, mais Bazana Loko Morote. Na point où tu comme le lot na diaspora, na bande ko oyo bisonyo sona bango to komi ko mona na angle moko. Ils ont malamu parce que les bosso tango ba dispute wana ba guerre wana ba deko salama o ya zone problème ya occupation problème à Congo singeli ba résistant jamais deux personnes va pouvoir marcher ensemble ce bazana idée mon côté et ça impossible et ba rwandais ba yebi ndenge ba congolais bazo fonctionner na raisonnement ba congolais et ba utiliser kaka Bangonde Siko va comme ça là-bas, service na Bango ya Monini en collaboration na ba marionnette pour sur la Congolais. Problème tout ça dans le Katia Congo, le bon la biso na biso ba Congolais, oh tout ça une étiquette ya résistance. To comme Siko yo ko se retrouver na pyramide moko, les asiko e bandeli ya musala ya malamu ya kosala ya ngolo. Parce que zone na biso ya diaspora, oh biso to mobiliser pe to so contrôler. Ils ont dit zone où il y a espace de nabato bazan étiquette il y a opposant parce que jamais tout le monde où il y a bien résistant à côté de na kati ya Kinshasa ou na Goma ou na Matadi partout na pour ça la conférence de presse ainsi de suite non c'est impossible au Cambodge et ba Rwandais baza pour utiliser si quoi ba Congolais où il y a étiquette il y a opposition pour détruire et pour écraser la résistance aux Alibana. Il y a mon moni, ba koti mingi na ba stratégie na bango oya kwa ko sa bato ba Alibana pour na batuana retour na bango ba contrepartie au ba sopi sa bango ba miette pour na base à la satisfait. Na ndenge tout ça na bandeko oyo déjà to komi ko kutana parce que ba ramification déjà en huis clos ndenge toujours ça na bandeko toujours solo là pour na ko faire avancer loko oyo.
journée à l'élo pour nanga et ça journée moko et marqué na makasi dans des to kutana bandeko tous ce matin pour condamner que pourquoi on a soutenu la vérité des gens pourquoi on a soutenu le dialogue mais tant que déjà mon eu conscience ya kolobela elo komoko tant que yana biso pour na kopundela maman Congo to mabeli na biso on va pesa biso et tant que ma congolais tous toujours ensemble pour na koluka solution au wana. Ndeko wana quand tozala ki na ye a soulevé qui point moko jali qui vraiment capital. Alobela qui concernant président national ya Pareko. Abi ba Rwanda basala tout pour na koluka ndenge nini parce que ezali quand même na ba tête pensante moko ba ya kabaza ko koluka ndenge nini ba ko comportement ya président national ya Pareko. Bazo sala nyonso pour na ko diaboliser na zela ba Congolais. Et ba utiliser ba Congolais pour na ko attaquer pour affaiblir le mouvement aux Albanda. Il y a pour na Kagame, à ce moment que diaspora qui bâti qui a à l'aise, mission à Bango pour aller au Congo et pour réussir. Il y a chaque fois que on a créé des politiciens, il y a le Kouta, par contre, on a zone Nabiso, bateau basé sur la conscience, il y a lui de la résistance, Balandi. Et vous allez malade, le col a tombé, c'est identifié parmi Bisso. Des délégations, il y a CRTC Kasavo Bazalaki, Batam Kongobi de Bazalaki, Bande Komosus de Belé, Nabato Alou la Bazalaki, Awa. Le coup la Bango Nyon sur le Longoli discours, il y a élection. Et comme ici, le discours est résistance, et comme ici, il malade parce que ceux qui vont parler le même langage, pour vous en faciliter à beaucoup de l'amboka. Parce que les bosso, mon inga n'a pas sénégalais, a dit ce qu'il a dit, mais il y a pour taper tout le temps sur l'occupation, mais opposant mon point à la boucle à la binazon qui est d'élection. Moi, je dis que par rapport à il faut que nous ayons une opinion sur beaucoup de la dès que mon point, dès que nous avons un si vous avez un point, parce que et l'autre, il va déranger chaque fois. Bah, tu peux dire qu'on est pour attaquer Mingi, aux autres pour non. Les gens qui pour attaquer, les gens qui pour dénoncer parce que vérité, tu peux dire que vérité pour faire. Pour la politique, mensonge sur l'espace. Tant qu'on a pour soutenir l'élection de la diaspora et pour engloutir le mouvement de résistance tout éveil tout ça les femmes congolais. La salle qui a mon pour na kodukake bateau va occuper biso ba yé pour na ça aventure té. Baza vraiment conscient de l'occupation na bango à part biso ba congolais de toujours vraiment légère. Mais bango ko ba Rwanda bazo considérer l'occupation ba yé force et occupation. Mais ba yé que ceux qui pour occuper mboka bateau. Il faut que avoir précaution que un jour ceux qui battent wana ba lingi ba ça quelque chose pour ba pour se défendre. Mais biso moko ba congolais ba na mboka toujours vraiment la considération té. Discours à résistance, il faut que ça la réunion pour qu'on témoin des gens pas ça. Discours à résistance, ils allaient donc en bouche à l'oreille. Malheureusement, les gens congolais, nous avons un discours à résistance c'est long. Mais l'autre ceux qui va dire que tout le monde va le tailler, beaucoup ça y est. Au moment où nous avons la résistance, à côté de pour appuyer à bilan, bilan peut vous trop dire ningi donc surtout bilan, on est là pour frapper sur les occupations, mais pour aujourd'hui vous souvenez tout pour les libérer. Comment nous avons connu ça Satan à quel point associé à des démons pour battre les connu ça Satan et pas va congolais de salam parce que tant que comme en face à Satan les démons va rejeter le mettre là-bas et ceux qui vont aller le pour en parenthèse langage on appelle Camille Azalaka na que tu rejoins encore quand il est usurpateur moi on a des à votre calana à titre sénateur on a des et message on appelle m'appeler si à gauche comme il peut pas congolais va continuer Kolanda ils peut toujours les battre pour mobiliser les congolais na kambo ibele oyo ndeko na solo na biso mingi kuyebi ya côté mais tout ça qui vraiment touché parce que ndeko na vraiment azala qui est ouvert na biso à cette biso vérité que ce qui n'a la bombi étant que congolais malheur ya moko na pe ko kitelanga ba rwandais bazwa ba poudrier nyonso ya Congo balongola armement ba komisa siko ba bacha ba armement na ba pavillon na ba villa na ba Gombe en face à palais de Mar ba tout donc batikila no ba base logistique tout batika movi au cas où problème mo bango bo mona ke minduki ya balonge ko beta na ba résidence au monde ba vanda kati les wana de vivre ma kabotele pour na biso ba diaspora avec une équipe mobile by Rwanda, ils ont édité comportement et bateau dans la diaspora.
Parce que pour étudier Nengini, il va écraser le mouvement où il y a banda. Et il y a chaque fois que je monte à bateau, je vais avoir étiquette à l'opposant, il y a toujours la diaspora. Mais ce qu'on t'a dit diaspora, il faut t'arrêter. Diaspora, jamais pas dans la carte dans ma mode d'électeur, on va appeler ça la toile. Mais comment vous avez ça la conférence de presse Awa, mais ma place sur ça la conférence de presse en Congo, ils ont presque ébélé. Partout. Ce qu'on a Goma, ok, partout, mais les gouvernements qui sont dans le moment lobby, occupant, créer opposition à 4 opposition. Après ça, qui va combattre les ébélé. Dès que je suis venu à nommer Nicolas Tchaki, il faut faire un tout voilà, tel que mon yéné, parce qu'il y a un petit peu. Abi on a fait ça là qui, mon coya bango, il y a un peu ça rapport à tout. Attends un peu, on va te aider. Parce que je vois qu'il était là, tant que vendant au moins 3 heures de temps à ma solo. Azala qui au banga, on va être non. Le coup le coup le bango sembo, on va noter parce que tout a été bien à l'époque. Nous allons garder nos alliés, tout continuer toujours ça là, mais tout ça le bokele. Après si ce maintenant va trace, va près de et là, comment on va le dire? Bon, comment on va s'arrêter qui n'a pas Rwandais, il faut pas, ils ont pas le bagage en gâteau. Il faut pas ça, ma casse va le prendre, pas pour éliminer, mais si on devrait voir, parce que ceux qui vont oublier, aller sur la moto, à côté que je sois congolais, même à la direction de la libération. Dans la tournée qui est pourquoi ils ont ciblé Kakaïa? Ils ont ciblé parce que Azali tête, mon passant, mon pas congolais, à mobiliser, à amener les Congolais dans la réalité de malgré les Congolais, les Rwandais, les Congolais, pas écraser là-bas. Dans la structure de la réseaux sociaux. À expliquer que non, tout le monde va se faire ils auront toujours centre, il y a réflexion, il y a tête ensemble pour Rwandais de la fonction. Bisopé à la carte diaspora. Donc on a tout le temps bien à bandeko. On toujours mon ana bango sikoyo na sens mon d'orientation. Tout le cas technique pour travailler. Tout ça là quelque chose pour nous sauver maman Congo. Bandeko qui s'engage. Bae tinda kipe maloba na bango. O to zakana bango to solo la. Ba lobi ke bango kuna liboso na bana ki boyeba te. Pona bango bayeba ki ils ont un problème d'occupation. Ils ont découvert le discours d'occupation à partir de la diaspora, mais ils ont toujours ensemble. On a dit que l'Angomba, ils ont dit que mais on a remercié les pour l'événement. Merci.